Bonjour et bienvenue, messieurs, dames, frères et sœurs, dont les seigneurs, c'est Ruth Moussamba, dans cette émission Rien que la vérité, dans cette chaîne en ligne chrétienne qui est Tolonacé, dirigée par Maman Yamabondeli, Maman Tolonacé, Maman Anne Kalambaï, que je salue affectueusement, vous, Maman Anne Kalambaï, avec votre époux, le gardien du temple, celui qu'on appelle le pasteur Carlos Kalambaï. Aujourd'hui, je vous amène un sujet que vous et moi, nous allons à découvrir dans Katia émission Oyo, Rien que la vérité avec Ruth Moussamba. C'est un témoignage. Un témoignage. Yonanga toko découvrir sujet nini Oyo. En fait, je reçois l'évangéliste Dieu merci, Oboye Biye, Mingi Baye bien à Combo Dieu merci, mais son vrai nom, Yonanga toko découvrir hier na quatre émissions Oyo na sujet à témoignage, si je peux le dire comme ça. Mais la Kolinga vraiment ce qu'on a bas sujet, on a bas question, bas suggestion. À propos, il y a une émission au Toko tenir. En tout cas, n'hésitez pas, écrivez-nous. Toko Zangate pour répondre Bino. Voilà. Mais peu avant d'entrer dans le vif de ce sujet, frères et sœurs dans les seigneurs, na lingi na remercier pena dédicacer ces gens, ces frères, ces sœurs oyo balanda kabiso mingi na émission oyo Rien que la vérité bango boubazali na France. D'abord c'est l'église Mema na France. En tout cas, shalom chez vous, shalom na couple Ikoki, mbote vraiment mingi, mbote na sœur Jolie Mayala de l'Éternel. En tout cas, sœur Jolie Mayala de l'Éternel, mbote mingi na yo, vraiment que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Couple Lukoki à maman Gladys et papa Dani Lukoki, que le Seigneur vous fasse encore beaucoup de bien. Shalom à vous. Merci pour votre fidélité na émission Nabiso Rien que la vérité. Couple Djunga et maman Sabrina et papa Albert. En tout cas, shalom. En tout cas, bon parcours na Katia Foyer Nabino. Couple Ikoki à papa Didier na ya maman Fanny. En tout cas, shalom à vous. Shalom Penabino Balanzambe Nyonso qui nous suit de partout. Aux États-Unis, au Canada, na France, na Belgique, na Allemagne, na Suisse. Vous êtes tellement nombreux. En tout cas, je bénis le Seigneur. Au Asali, Bissot, vraiment grâce pour qu'aujourd'hui, nous revenons vers vous avec un autre invité et puis avec un autre sujet au Tolingito Solola. Pasteur Dieu merci. Boni. Malam na ngolo nzambe. En tout cas, c'est un plaisir que vous nous avez vraiment accordé et on peut saluer cette émission. Merci vraiment, merci ngape nabino ndenge boye susu ko talanga na ndaku poto partager susu na bana nzambe oeza na part ya nzambe. En tout cas na pesibino soupe ba merci vraiment. Voilà, aujourd'hui rien que la vérité avec le témoignage, il y a évangéliste Dieu merci. Évangéliste Dieu merci à Zanani. Évangéliste Dieu merci aza mwana oya botami na papa na mama na ye, papa Kinsala na mama Ntimbaladi. Évangéliste Dieu merci akufaki pendant 3 jours puis à zongaki na bomoy. Donc évangéliste Dieu merci de yewana. Évangéliste Dieu merci, mais ça la moi question mark moi et belé ya oyeba comment évangéliste a dit qu'on fait 3 jours assez quoi. Waneza mort ya ndenge nini, waneza kara Jésus nde mutu azana ba faculté wana ya kokufa 3 jours pe ya kose quoi. Ezala ki ndenge ni betela bisona du solo, okufa ki ya maladie, okufa ki ya ndenge ni enlèvement le col eli, okufa ki ndenge ni expliquer bisona. Merci pour la parole. Les Camerouniens surtout et bandaka ezakane bandelango pe ezakana sukana yango po nzambe a visité nga pendant 3 jours na kufa na lamuka ezalaki ne bandeli e bandeli ezaki nazaki païen na yebaki nzambe te mais na 1996 nde nandimaki kopesa bomoi nanga epai na Yesu. Ezalaki na canal ya ndeko moko ayaki ne kote ya mutu mususu menga nazalaki wana nayokaki mateya pe mateya ane tushaki ngai
pe epusaki ngai na koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Pe tangu nandimaki koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, na mipesaki corps âme esprit na ngai epai na Nzambe, pe nayebisaki ye atambwisa ngai lolenge oyo ye alingi. Bongo na kati ya kosambela tangu tokomi na 2001 nde Nzambe abandaki koya kosolola na ngai. Mukomusu na bandaki kosambela nayoki Nzambe koloba na ngai ke na ko visiter pendant 3 jours, mais ekozala na 2002. Tina visitation wana na yebaki yango vraiment te. Tant to komaki na 2002 a continuaki toujours koya kosolola na ngai. Mukomusu to fandaki na baninga na kati ya lupangu bayaki na biloko ya kolia potolia na bandaki kolela. Baninga batunaki ngai nazolela ni na zaki na liloba koyebisa bango te. Na telemeka na malembe na kende komikoti na kati ya ndako. Tango na mikoti na ndako na bandi ko prophétiser. Tango nazo prophétiser nazo komi prophétiser pona nga moko. Nzamba abina nga ozo komi tungisa mapona nini. Abi na yebi vi na yo koleka yo moko. Abi na komiso mutukati na batu. Pe na kotambusa mokili mobimba pona kosakola sango malamu nanga. Komi mona teke oza mutu pamba. Bongo kaka na 2002 wana tango tokomi na 5e mois ya 2002 na kacha kosambela bon comme habitude nanga na mesana vraiment kofanda libanda ya ndako te nga soki na obima te journée mobimbesile la nga na kacha ndako soki naza na salon te naza na chambre. Les jours wana nazaki na chambre na moni lumière moko ya makasi betaki na mire esala nga ko banga vraiment na bimaki mbangu na salon. Après na yako zonga susu na chambre nde na moni écran moko ya munene na mire à chambre. Na écran wana na moni ba wala kisanga film ma vie nanga place na wuti na place na zo kende. Na yoki mungongo moko koloba na ngai ezanga Nzambe, Nzambe ya Abraham, Nzamba Isaac, Nzamba Jacob. Abina ngai makambo nyonso oyo nalobaki na yo ekomi pene po ekokisama. Na ko visiter pendant 3 jours okokufa sima mikolo misatu okozonga. Na ko mema na likolo kota liso makambo nini oyo ezalaka kuna pe na ko mema bisika batu bakufaka bakendaka. Alobina nga tango bokokoma le 1er juin okomi kotsa na kati ya ndako o bandobi masu libanda te ti le 1er juillet. Pe ba message nyonso tu o Nzamba bande ko pesanga na bande ko partager ngona mama aboti ngai. Na yebisi mama nga Nzamba obina nga ako visiter nga pendant 3 jours. Na kokufa sima mikolo misatu na rozonga. Mama tellement za mutu azwaki onka ndingwana. Tant to komaki le 1er juin na mikotaki na ndako na bando bimasu libanda te. Semaine liboso Nzamba senge nga na sala jeune une semaine à sec na mela maite na taki loko roliate na munoko. Wana ozaki na âge nini? Wana na 2002 nazaki na 22 ans. Na 22 ans tangu na bongoli motema na 96 nazaki na 16 ans. Bongo jeune Nzamba senga jeune à sec pendant une semaine. Na mela maite na taki loko roliate na munoko. Na bandi ko gêné. Premier jour, deuxième jour, 4e jour na moni yango ekomi normal. Nazo liate na omela maite. To komi dimanche il fait na fongola jeune nga dimanche wana na tongo. Les mêmes dimanche wana Nzamba oyebisanga o continuer jeune mususu ya une semaine. Wano me bando mela kaka ti ya pamba na pokwa. Na continuer ko gêner pendant 7 jours lisusu na mela kaka ti ya pamba na pokwa. Tangu na sisa ki jeune wana na semaine na misatu tozaki na zaki kana kata ndaku na titi da prière pe méditation ya parole de Dieu. Semaine na suka Nzamba senga nga na sala jeune ya 3 jours à sec. Na sala ki jeune wana 3 jours à sec nde na yakobima le 1er juillet. Tangu na bimi bat na quartier bakomo okamwa ngai bat musu bakomo lo bayango zo luka nini. O lukomo na kitsa Nzambe bisika fanda ka tondenge ni.
ba misu babi yango zo lingo simba nzamba la nzambe to ndenge ni réponse nange bando zala wana baninga na yo wana baninga na ngai na bisi bango totala kaka nini o nzambe alingi asala wana to bande ko fanda na commune ya Bumbu et to bande ko fanda na commune ya Selembao na sima prison nde to yako longwa na commune ya Selembao to yaki kozwa ndaku na commune ya Bumbu na balabala Zongo numéro 103 nde sika o koleli ngai na koleli mingi na botami na njili na botami na njili na koli mwanda mu na njili après toye na Bumbu na avenue Loya wana to fande na lupango wa famille nde na koleli vraiment na Bumbu na avenue Loya tant to longwe Loya nde to ke Selembao to zongi susu na Bumbu na avenue Zongo numéro 103 tant to komi na Bumbu kuna na bimaki mbala moko kaka jour moko na kende ko tala bandeko moko na ngiringiri retour na ngata na zozonga na yoki nzambe koloba na ngai na matoi po ekomaki ozotambola boye oyoka mungongo ebandi koloba na yo okota na gauche na droite romona muntu te bongo na yokaki mungongo moko elobi na ngai pe chaque fois mungongo ane bande ko ya koloba na nga et bande ko se présenter kaka na nzambe ya Abraham nzamba Isaac nzamba Jacob alobi na ngai makambo nyonso ona lobaki na yo ekomi pene po ekokisama okokota na ndaku okobando bimasu libanda te pendant une semaine pe asenga ngana sala jeune ya une semaine a sec na mela maite na tsaki loko kolia te na munoko na bandi ko gêner na kacha ko gêner nde tant to komi le 10 juillet na butu nazo sambela na yoki mungongo moko koloba nanga na mir makambo nyonso tu o na lobaki na yo ekomi pene po ekokisama lobi jeudi le 11 makambo o na lobaki na yo ezokokisama na butu wana na lelaki na baki nazo kabwana bandeko na ngai lobi na okufa tant to koma na tongo mama mutalamuka mutaliboso mama tango alamuki mama bandi koloba na loti ndoto moko ya mabe na loti ndoto moko noko na binu na njili akufi do ndenge za bwe na okende njili natali mama na bandi kolimbola ndoto mama na bisi mama ndoto nde lingo la kisabwe makambo nyonso oyo nzamba lobaki na ngai ezokokisa malelo tino kende njili ezate mama fanda ki ngai zongi na chambre na continuer prière na ngai prière na ngai na bando sala nazoyebisa nzambe pardonner ngai ata masumo na bosana limbisangaka petango nazoloba lokwa mutu moko a perdre contrôle o nyonso teko yo lobika ma miso ezokita na elobi tokomi 11h na moni mama akoti na chambre abandi koloba yanga mwana ngai basala alikamu na soni te kapwe pakufa eka na soni kabwe omona yo poko ya kokufa awa mwana ngai bakekunda yo na ebisi mama totala kaka nini o nzambe alingi asala mama tika enga na chambre na continuer prière nanga tant to komaki 14 to komaki 13h car nde na bimaki na salon na bengaki mama na bengi bandeko nanga na bandi na kolendisa bango na bisi bango so bomoni ngai na kufi na ngai bozala presete ya kokende kotsanzoto nanga na morgue bozala presete ya kokende kokunda ngai na kozonga devoir obino bokoyi kosala bokende koyebisa batu makambo oyo nzambe azosala na nzela na ngai nde to bandai ka koyemba les jours wana nazaki nzoto makasi fièvre te libumu pasi te ngamo na oyembisa na katsa koyemba nde na moni porte ndako efungwami na monaki batu mibale bakotaki na ndako balataki pembe pembe pe batu wana natika komona bango na nte na mokili na biso esala inga kobanga na bandi kolela na bisi mama tala batu bango yo baye kozwa ngai mama talaki na gauche na droite amonaki mutu te
esalaki mama mawa na bandeko na nga babandaki kolela. Bongo nayebisaki bango bolela te, totala nini o Nzambe alingi kosala. To continuer koyemba, na kati ya koyemba na moni susu 2 personnes balataki toujours pembe bakoti na ndako. Donc bakoti batelemi na tous les 4 coins ya salon. Na kati ya koyemba na ndenge na kweyaki na miyebaki te. Eloko kaka o nayaki koyeba na monaki esprit nanga ebimi na kati ya nzoto nanga etemi na pembeni. Na monaki nzoto nanga elali na se, pe esprit nanga etelemi na pembeni, pe na moni ba moko esprit nanga ekomi ba moko na teni oyo ba ange balataki ya pembe. Bongo pendant nazotala nzoto nanga na se place elalaki, na monaki nzoto nanga salite makasi lokola ngulu awuti na potopoto, na yokaki nzoto nanga nkele, pe na ndimaki te kenga mutu na wuti na kati ya nzoto wana. Bongo balobaki na ngai, moko ya ba ange répondaki ngai, nzoto na bino batu ezala kaka salite boy. Yango na yebisaka batu tina kosalaka fier na mokili oyo eza te. Atolati bilamba ya cher, atolati ba bijoux ya cher. Soki Nzambe abia bimiso pendant 1 minute kaka otala ndenge nzoto no ezalaka. Olingo zonga suna nzoto no te. Okoyoka nzoto na yo nkele. Po nzoto na biso bato ezalaka salite, etondi na masumu, etondi na makamba mabe, etondi na makambu nyonso koyina. Nyonso te tondi na nzoto na biso. Yango nzoto na biso ezalaka salite. Tango mutu azobima na kati ya nzoto na ye, akomona nzoto na ye salite. Pe soki bayebiso zonga nzoto wana olinga sute. Bongo parmi ba ange o bakotaki na ndako, na monaki ange moko atelemaki liboso na nga simbaki epée na liboko ya droite, pe mibale batelemaki na bapanzi na nga na gauche na nga pe na droite na ngai. Moko atelemi na sima na nga batenga na katikati. Wana na bandeko komona mama na bandeko na nga ndenge bazolela, na nzoto na nga ndenge elalaki na se. Mais tant que bapesi départ to bandi ko tambola poto bima na libanda, tant to komi na porte ndako na moni ba moko to koti ba moko na mokili mususu. Mokili to kotaki ezalaki na bandako te, ezalaki pe na banzele belé te, batu pe bazalaki te, ezalaki ka na nzela moko, nzela ngo etengama te ekenda tout droit. Tant tozo tambola makolo na biso ezo niata na sete to tambola dans l'espace. To tambola ki vraiment trajet moko ya mulai, mais pendant to tambola nazo sentir fatigue te, nazo sentir pe makolo pasi te. To koma e place moko na mona ki barrière. Na barrière wana na mona ki ba ange mi balé batelema ki na barrière wana, balata ki pembe lokola biso to lata ki. Bongo batuna ki ngai batelmisaki nga na pembeni, batunaki ngai mutuna moko. Mutuna batuna nga ezaki mutuna moko ezaki simple, mais il faut répondre. Batuni ngai, est-ce que oza na visa pe passeport? Na tikalaki kimia, réponse au pese ezaki te, po na yebi visa na passeport ezaka na mokili na biso. Tango mutalinga bima libanda ya mboka, ndazaka na besoin ya visa pe passeport. Basenga visa na passeport. Après na ko répondre na visa te na passeport te. Ba pinanga visa to passeport o tozo senga yo o ya mokili na bino te, mais tozo sengo visa na passeport o ya mokili na biso. Nde na yaki ko répondre visa to passeport onga na zanango eza Yesu o ya za kati nanga pe molimo mosanto o ya za kati nanga. Nde ba fongola ki barrière ba lekisa ki ngai. To continuer zana biso wana ba ange o ba kozonga na ndaku batelemaki baleki barrière batelemi bazozela ngai. Tangu na ye bazongi batenga suna katikati to continuer dia na biso. Toujours ezaki ka na nzela moko, nzela ngo etenga mate kenda tout droit. Tangu tozo tambola makolo na biso ezoni atana sete to tambola dans l'espace. To tambola ki trajet moko ya mulai. Bongo to koma e place moko na mona ki banzela e kabwani. Nzela moko ki na gauche, poso eki na droite. Babi na nzela o eke
na gauche eza nzela oyo ezomema ti na séjour de mort na lieu de tourment. Na séjour de mort kuna okuta bato nyonso oyo bayamba Yesu te lokola mokonzi pe mobikisi pe basalelaki nzambe na solo te okuta bango na séjour de mort na lieu de tourment. Pe babi na nzela oyo eke na droite eza nzela oyo ezomema ti na paradis. Na paradis okuta basakoli nyonso oyo baleka kala basalelaki nzambe na solo okuta bango na paradis. Pe mutu soki akufi na mokili na bino ayambaki Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye pe asalelaki nzambe na solo, tango mutu ana zolongwa na mokili na bino azokende moko na paradis na lieu de repos. Bongo eloko ekamusenga makasi nzela oyo ezaki na gauche ezaki nzela moko munene pe bato bazoleka ebele. Mais nzela oyo ezaki na droite ezaki nzela moko mukie pe bato bazoleka mingi vraiment te. Bongo pendant nazo kamwa moko ya ba ange répondre nga omoni po ani nzela oyo eza na gauche eza munene pe bato bazokende ebele, mais nzela oyo eza na droite eza mukie bato bazoleka mingi te. Abina ngai po bato mingi na mokili na bino bazokufa na vie ya masumu yango ezosala ke na nzela oyo ya gauche bato bazokende ebele pe na nzela oyo ya droite bato bazokende mingi vraiment te. Babina nga malgré l'église ezokoma ebele na mokili na bino mais bato bazobongola mitema te. Yango esala ke na nzela oyo ya gauche eza munene pe bato bazokende ebele. Bongo babaki nanga sikoto banda na nzela oyo eza na gauche. Séjour de mort eza réel. Séjour de mort eza ya solo. Eza différence ezali entre séjour de mort na lifeloto enfer. Parce que pour le moment enfer nanu esalami te. Enfer ekosalama après jugement. Donc séjour de mort eza lokola salle d'attente. Donc mutu soka kufi na mokili na biso na vie ya masumu azokende nanu na séjour de mort na lieu de tourment. Kuna azokende kozela jugement. Na sima ya jugement nde bakozwa bato nyonso baza na séjour de mort na lieu de tourment pe elongo na satana na ba démon na ye nde bakobwaka bango na lifelo to na enfer. Pardon, na lingina o éclaircir biso na bana nzambe. Tant ozoloba que séjour de mort est sous forme ya salle d'attente. Salle d'attente wana donc mutazova na te azope mazela jugement mais azova na kata tourment na salle d'attente. Donc na séjour de mort donc mutu à côté na séjour de mort azope maté mais abandi déjà ko souffrir avant akende na lifelo malgré kazoze la jugement donc makambo nyonso to mabe oyo asaki na mokili awa ndetango azoki na séjour de mort azoki kokutango kuna avant que na enfer do abandi da ko vivre de passe déjà na séjour de mort na lieu de tourment. Bongo tozwaki nzela oyo ezaki na gauche na biso to bande kotambola les jours wana nakutana ki pena bato oyo tokufaki na bango les mêmes jours o babando kende séjour de mort. Na nzela séjour de mort bakenda ne sengote. Na nzela séjour de mort bakenda na mawa pokuno zo kende ko souffrir. To koma ki pene ya porte ya paradis ya séjour de mort pardon. Na mona ki batmi balé batema ki na porte ya séjour de mort. Bango balada ki bateni moko zaki différent na bateni obiso tolata ki. Biso tozaki na teni ya pembe, bango bazaki na teni ya mwindu, na bilongi na bango baza na sini ya plus na S. Babi sini oyo ya plus na S. S wana ezolakisa Satan, plus wana ezolakisa séjour de mort. Batu oyo Satan ande atsa bango na porte ya séjour de mort awa pona koyamba mutu nyonso oyo akoya kokota na séjour de mort. Babi tango mutu azokuta na mokili na bino tango azoya pa kota na séjour de mort bato mi balende bakoyamba ye tango bakoyamba ye bakobeta ye caché na elongi caché bakobeta mutu wana na elongi oza caché ya 666 tango mutu wana okota kuna na kati ya séjour de mort na kati kuna pe ya séjour de mort bakobeta mutu wana caché musu na tolo ekozala caché ya 555
babinanga ba caché wana yango ndezo confirmer que mutu wana aza candidat ya séjour des morts payé aza suna te ko senga pardon te aza suna te ko so lobi côté pe eloko kamusenga tanto komaki na séjour des morts na porte wana batelimisaki biso te batunaki biso pe eloko te tokotaki mba moko na kati ya séjour des morts tant tokoti pendant nazo kamwa moko ya ba ange a répondre ngai oyebi pona ni tokoti na séjour des morts batuni biso eloko te alobi nanga po fongola ya séjour des morts esimbami na maboko ya Nzambe yango moyeba tuna biso eloko ezate bongo tokotaki na séjour des morts kuna eza kolela na kolela pasi na pasi pe eza na ba pavillon 1 ezali pavillon 2 ezali pavillon 3 ezali pavillon 4 eza batu na batu baza na ba pavillon na bango selo makamba mabe oyo salaki na mokili nde bisika okozala na kati otambola na séjour des morts tokomaki na pavillon moko na monaki mutu moko bantouraki na batu ebele batu wana misusu bakata na maboko misusu bakata na makolo na tunaki bongo mutu oyo bantouré na batu ebele boye pona nini babaki na ngomoni mutu oyo na mboka na bino bozalaka na président moko ya betaka tolo akoki kolala na mbeto hôpital te atambusaka mboka lolenge oyo ya lingaka bongo batu nyonso oyo ya bomisaka na pouvoir na ye tango ye akufi a se retrouver na séjour des morts batu nyonso oyo ya bomisaki na pouvoir na ye ba ye ko entourer ye pe azozela tribunal ya Nzambe bapesi nga pe kombo na ye Mobutu na mona Mobutu na séjour des morts azo souffrir pe kuna na séjour des morts grade ezalaka te donc so komi na séjour des morts okomi mutu lokola mutu nyonso batu wana ba ye ko entourer wana baza ba preuve ya ba crime o ya bande ko sala na kati otambola na mona ki lisusu lisanga ya batu moko bana bakangami kangami bango na nzoto na tuna kibongo bato oyo bana bakangami bango na nzoto boye pona nini balobaki na ngai omoni bato oyo tango bazaki na mokili na bino babande kolongola bana basi bazemi bongo bazemi nyonso o babande kolongola bana basi tango bango bazokufa bazoya awa bana na babande kolongwa na nzana bazemi bazoya kokangama bango na nzoto pe bango bazozela tribunal ya Nzambe na kati kotambola na yaki komona lisu lisanga ya batu moko ndetika bameli masanga balangwe kwiti na tuna kibongo bato oyo baza boye pona nini balobaki na ngomoni bato oyo tango bazaki na mokili na bino bazaki batu moko babande komela masanga makasi na mukolo soki amelita kolala te bazaki batu moko babande komela ba cigarette ba diamba ba drogue tango bango bazokufa bazoya na séjour des morts masanga ezalaka te cigarette ezalaka te diamba ezalaka te drogue ezalaka te yango zomona bango batikala na kwetsa libela pe bango bazozela tribunal ya Nzambe na kati otambola na séjour des morts na monaki lisusu lisanga ya bana basi bana bakangami kangami bango na nzoto na tuna kibongo bana basi o bana bakangami bango na nzoto boye pona nini balobaki na ngomoni bana basi o tango bazaki na mokili na bino batambusaki vina bango na kindumba bongo bazemi nyonso tu bango babande kolongola tango bango bazokufa bazoya na séjour des morts bana na babande kolongwa na nzana bazemi bazoya kokangama bango na nzoto pe bango bazozela tribunal ya Nzambe na kati kotambola na monaki memba musicien o bayembelaka mokili oyo lokola ba grand maître Luambo na séjour des morts na mona même Pépé Kalé na séjour des morts na Pépé Kalé to solola Pépé Kalé robina ngai soko zongi na mokili na bino kende luka libota na ngai yebisa bango balanda nzela onga na landaki te po soki bango pe bakolanda kaka nzela onga na landaki bango pe bakoyaka ka bisika ongai nazali bisika onga naza nazomona pasi pe na kati kotambola na mona ki lokola ba cardinal ba pasteur o basalelaki Nzambe na solo te na mokili na biso na mboka na biso na mona cardinal moko ya mboka na biso
Pétango na mona ki kamusenga makasi na mona cardinal Malula na séjour des morts. Babi na ngai omoni muto à part ko sale la nzambe azaki muto abandai ko pratiquer ba magie azaki muta ba science occulte yango tango ye akufi a se retrouver awa na séjour des morts. Na séjour des morts et pogné longia mutute ozala président ozala premier ministre ozala général ozala colonel ozala pasteur o archbishop archevêque soko banga nzambe te place na ope na séjour des morts ezali na kati ya otambola na séjour des morts na mona ba pasteur na mona ba pasteur ebele na monaki nani lokola ye ba po bana nzambe pe ba keba par rapport à ba pasteur wana lokola sikatenda na mona sikatenda na séjour des morts azo souffrir et loko mema sikatenda na séjour des morts babi nanga po azaki mutu oyo abandai ko pratiquer ba magie déjà soki mutu akomo pratiquer magie akomi candidat ya satana nde yango mema sikatenda na séjour des morts na mona batata onda na séjour des morts na mona balaki sange balembonge na séjour des morts bazo souffrir na séjour des morts na mona suli sanga ya batu moko bambebo na bango ezwa milai lokola cravate na tunaki bo bato bambebo na bango ezwa milai bo epona ni babaki nango moni bato oyo to bazaki na mokili na bino bazaki bato moko ya songi bato akoswana na mukolo soka swani ta olala te tango bango bazo kufa bazo ya na séjour de bon muta kosala ki songi azate muta koswani sazate yango zo mona ba bambebo na bango ezwa milai lokola cravate na séjour de mort na mona ki suli sanga ya bato moko bilongi na bango ezo vimba dans les vides na tuna ki bongo bato bilongi na bango ezo vimba bo epona nini babaki na ngomoni bato oyo tango bazaki na mokili na bino bazaki bato moko ya kanda makasi na ato lobeli elika moko boya mukie fwa silika na yango tango bango bazo kufa bazo ya awa muta ko kangela kanda zate yango zo mona bango bilongi na bango ezo vimba dans les vides na séjour des morts na mona ki suli sanga ya bato moko bana basi na bana mibali bazo komi sepelisa na bango bana basi na elateli ya mabe na tuna ki bongo bato baza boye pona nini babaki na ngai omoni bato oyo tango bazaki na mokili na bino batambusaki vina bango na kindumba na makamba mabe na elateli ya mabe yango tango bango bazo kufa bazo ya na séjour des morts awa muta kosalela kindumba azate muta kolatela mabe azate yango zo mona bango batikala na position wana pe bango bazozela tribunal ya nzambe na séjour des morts nakutaki batu ya ndenge na ndenge na séjour des morts ba PD pe bazali bana mibali o bamikomisaka bana basi na séjour des morts pe nakutaki bango na séjour des morts na monaki ba lesbienne bana basi o bamikomisaka lokola bana mibali na séjour des morts pe kuna nakutaki bango bongo nakata kotambola na séjour des morts na monaki mutu moko bakangaki na basinga bazobeta ye na tunaki bongo mutu oyo bakangi na basinga bo bazobeta ye pona nini balobaki nango omoni mutu oyo boza na lingomba moko na mboka na bino mutu abandai ko diriger lingomba na eza mutu oyo ya mibengamaki aza nzambe atambwisaki lingomba na lolenge ya lingaki bongo lokola nzambe aza nzambe azuwa apartageaka gloire na mutu te azalaka na ye sa conquérant nde sali ke mutu otango akufi a se retrouver na séjour des morts pe babi nanga soko zongi na mokili na bino yebisa bato nyonso o basambelaka na kimbangiste soki babongoli mitema na bango te bakomona bokonza nzambe te pe bapesinga kombo ya mutu oyo bakangaki na basinga bazobeta bafimbu ezaki diangenda même kisolokele dialungana na mona bango na séjour des morts kuna bazo souffrir bazo beta bango bafimbu po na mokili awa bamikomisaki banzambe nzambe azanzamba azuwa partageaka gloire na mutu te yango amema bango na séjour des morts kuna bazo souffrir pe bazo beta bango bongo na kati ya otambola na séjour des morts
na mona ki su biloko moko ya salite zo pesa solo ko pola bongo na tuna ki bo biloko yoko sa nini babaki na ngomoni biloko bato bazaka mokili na bino soko sengi eloko apa apesa eloko wana bandina ko yima na kata motema après azui apesio biloko nyonso o bato bapesa kana ko yima nzamba konta yango te eza biloko ya kopola e yaka kofanda sika moko na séjour de mort pe ezozela kolo na yango bongo na kata kotambola bayebisaki ngai na séjour de mort awa tomoni place na ote pe tokobima nde tobimaki na séjour de mort tozongaki place banzela ekabwanaki na bangamu mibale pe babinanga siko tokokende na paradis. Voilà, quelle histoire vraiment émouvante cette histoire avec ce témoignage avec pasteur Dieu merci. En tout cas, ndeko nzamba partageaka gloire na ye na mutute. C'est ce que j'ai pu tenir, na katia témoignage oyo. En tout cas, bonito contrôler marche na biso. Et ça vraiment question moko oh biso nyo soti le tomituna. Ngana ye baraté ces jours de mort, ezaka salle d'attente ya batomisa, bato basala batambola ki mabe na mokili. Bazo ke ne cause la jugement na bango. Ngai opi avec les autres aussi. On a toujours cru que lorsqu'on parlait de ces jours de mort et là qu'ici, c'est un lieu de repos. Oh mutakufi avandi azozela ke ni na enfer ni na paradis azozela jugement. Mais or le ces jours de mort Nengo évangéliste Dieu merci à l'obi ces jours de mort ezala ki salle d'attente il y a lieu de tourment ya bato batambola ki malamote. En tout cas cette histoire d'aligner vraiment au landango na prochaine émission ce n'est qu'une partie qui a commencé. Il y aura une deuxième partie au tokolingatoye avec pasteur Dieu merci. Alobi ba utaki na nzela wana ezalaki na gauche ezaki ces jours de mort ba qu'est-ce qu'on a nzela mususu na droite de fait ce chemin de droite si je peux le dire comme ça o ba bengaki yango paradis nde siko na lingi to landa na bino lisusu sima ya émission oyo eloko nini elekaki na paradis oyo évangéliste Dieu merci amonaki pe nini pe ce ko le katango nzoto ne tikalaki na sima po le bi atelemaki na pembeni ndezaki bongo évangéliste atelemaki na pembeni omoni nzoto no salité nzoto na salité elali na se donc dès to ko découvrir sikoyo eloko ni bana ko sala manasima tant ya zalaki absent de son corps yena famille na ye ni ne banaki koleka. Alors restez avec nous le plus longtemps possible. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous revoir encore très vite, ça c'est mon souhait. Entre-temps, shalom vraiment na mabota nyonso. Shalom lisusu vraiment na bandeko nyonso oyo boza ko na biso mon frère Yangande on a le bakaboé Chibo Chiboaboa, Maître Ken Chiboaboa, Maître Ken Chibo depuis l'Allemagne. Shalom vraiment à toi, yoka témoignage oyo. En tout cas, et kosala oba bien mingi. Shalom à toi aussi mon frère Bovi Bonga qui est en Suisse là-bas. Shalom na yo vraiment. Shalom lisusu na yo ndeko Cyprien Podi na France. Shalom yoka témoignage oyo. Et kosala biso bananzambe vraiment bola mo mingi. Shalom na ba couple nyonso na tangi couple Lukoki, couple Ikoki. Shalom na bino, shalom na yo sous maman Tolonase. Ah maman Nanga, je t'aime beaucoup. En tout cas, beaucoup de bisous à toi maman Anne Kalambaï, toi qui es la promotrice ya chaîne Oyo Tolonase. Mbote pe mingina molongani na yo papa pasteur le gardien du temple Carlos Kalambaï. Restez avec nous et Bolanda. La deuxième partie, il y a émission Oya témoignage. Il y a celui qui a été ressuscité, que Dieu a rendu celui qui a été mort, que Dieu a rendu la vie pour atalisaye makamuni nekosalama après la mort de celui ou de celle qui ne connaissait pas Jésus-Christ. Donc voilà, restez avec nous. Merci.